Saratola TV. Mais c'est quoi pour son nom? On a 4 couleurs. On dit là na collagène té. Ya na yekoluka papa falite. Bon forme longio na ebité po yemoko. Papa falite. Nana ketchup yemoko azafi a chocoté. Yemoko aza naturel. Bon na ke koyebisa soka ndimi nazoya. Mais papa zela awa boni wape na ta bien teli kolom ne na semuke loka soso. Boni koloba lo bebele zela ba yebisa nanati. Oh boni boy, après c'est koloba bon taille na bien te. Maman na yekoluka yo. Oh ça clip na forme oh na ma colonie. Na yekoluka te, na yekoluka papa fali. Et ça facile non? Kasi yo luka ya za homme marié, yo sko yebsanga oza oka OK jazz. Yebsanga sko boye. Oh ça oh luka les clips. Saratola TV. Mais c'est quoi pour son nom? On a 4 couleurs. On dit là na collagène té. Ya na yekoluka papa falite. Bon forme longio na ebité po yemoko. Papa falite. Nana ketchup yemoko azafi a chocoté. Yemoko aza naturel. Bon na ke koyebisa soka ndimi nazoya. Mais papa zela awa boni wape na ta bien teli kolom ne na semuke loka soso. Boni koloba lo bebele zela ba yebisa nanati. Oh boni boy, après c'est koloba bon taille na bien te. Maman na yekoluka yo. Oh ça clip na forme oh na ma colonie. Na yekoluka te, na yekoluka papa fali. Et ça facile non? Kasi yo luka ya za homme marié, yo sko yebsanga oza oka OK jazz. Yebsanga sko boye. Oh ça oh luka les clips. Saratola TV. Donc jamais mutambongo a critiquer pauvre. A critiquer tes pauvres ndazo ratana yo critiquer mutambongo kasi mambongo akisi. Donc à chaque fois so batu ba finga yo talaka grandeur na yo mituni toi combien de personnes ba sala analyse mais ba finga kanga. C'est que makambo ça. Saratola TV. Kindumba professionnel. Donc, quelque part, tu as raison. Quelque part, tu peux avoir raison. Mais la majorité, clip, ce sont de filles légères. Saratola TV. Donc, Babylon, Mora, Mike, Congolais, on a mis tout, Moutoua, ça les clips, donc, et puis, pourquoi? Parce que la majorité, il y a des filles qui Afrique. Basala ba clip te po ba futa ba ngombo. Basala ba clip pour na ba visibilité personnelle qui nous met à niveau. Déjà que ça clip na fali monde entier tali. Saratola TV, la chaîne qui assure. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandi à Saratola Télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadi Ngalapa, Moussala et Benginga Lissousou, Bandeko Balandi. Il y a émission Oyo, il y a Lelo et Zaya Sika. Il y a Lelo Nano Boyokate, Nano Bomonate, Nano Ebimite et Tozo Bandango. Awa, Tozali Mposo Asika, Mposo Ela Munabanda Kunabino, Moussala et Bengi Biso. Oyezalaka droit na bino devoir na biso ya osa la bino mosala o bino bolinga kamingi, les analyses sur les artistes et comédiens, sur tout ce qui se passe sur la place publique pour na oetali botombwami yankita na biso mboka na biso Congo. En tout cas nous sommes là derrière yango. Il paraît que makamususu e wuti kobima. Il paraît que bakangaki l'autre est là. Intégralité nango bokozwango ka na kati ya émission o. Émission o ba suspense est belé. Émission o est réalisée par Josué Miezi, un réalisateur frais, assisté par Papa Diego Milito, parce que je suis dans sa résidence Nazali Nanda Kunaye. En tout cas, merci encore une fois pour la confiance. Yako permettre je continue à travailler avec votre épouse Nzambe Azwalokumu Bandeko Balandi Bozwaton. Je suis très heureux de savoir qu'aujourd'hui, le débat, combat, est comme il a changé forme et comme il a à lire Moussous. Je suis très heureux de savoir qu'aujourd'hui, tous les comédiens, ils ont compris quelque chose. Tous les comédiens vont s'aligner derrière Makambu Yamalam juste pour faire avancer leur secteur. Bandeko, nous ne sommes pas là pour nuire aux autres. Nous sommes justement là pour propulser Bandeko Nabiso, comédiens et comédiennes.
Voilà pourquoi donc aujourd'hui, moi et Maman Sarah Tola, to meme libino isusu makambo asika, otoko solo la awa, na Maman Sarah Tola na émission alelo. J'invite tous les Congolais. Baenyon so bolingaka Mama Dinana, bolingaka Mama Ursule Pechanga, bolingaka Mama Top Wato, bolingaka Mama Marie-Hélène, Mama Ebakata, Mama Mama Bellevue. Bino baenyo so bolingaka président Caleb, bino baenyo so bolingaka fiston Sai, bino baenyo so bolingaka théâtre yambo kanabiso et famille libota na chebo na lobi toza ata na problème moko te. Tout le monde est famille libota. Déjà réalité de ma famille est disponible na Bellevue Télévision. Allez suivre ça. En tout cas, vous ne serez pas dessus. Film Nabinope, Bokila Lokondo. Tu comme déjà dans 8e épisode OEP. Tout au long, il y a émission Otoche Labino 2 ou 3 tableaux. Il y a film Nabino Bokila Lokondo. Une façon d'accompagner nos artistes et peu comme ça de la bango promotion en dengue et sengeli. Je souhaite que ceux qui te le langage moko avec toi. Tozongi na nanzela ya machine kuna tozwa élément oyo et puis on se retrouve justement après pour tozwa Mama Sarah pour to banda émission na biso. Merci. Sarah Tola TV. Ngasko eloko esanga pasi. Getinde azana. Yika mtu au kende classe kayende mtu otanga. Biso skende toza boye, tofana biso ka boye. Yako satani primaire na ye, abandi na ta classe na ye. Mais biso kutu elo monte ce qu'on a ngana yeba biso ce côté na biso ezani Aziza pourquoi on a bino Rodel makasi nyoso papa penzo tina okepa geti biso ce côté na c'est bon quand on a bino c'est bon mon dit que buzoba na buzoba ya comment ka so ya bando ba français pas frataka yo fraté yo fandi na yo Bon, écoutez, je vais vous dire ceci. Premièrement, la kisinga lisusu buzoba na bino ya makasi. Po bo vanda ki esika moko boyoka ni mebozo ko lobate. Boyebi nini bo lobate? Ngana lobi yango wa. Ngana lobi kandingi toyoka la kiti. Kotanga. Geti so azotanga. Po za na bolingo kotanga. Bino bolandi buzoba ya famille ya mama na bino. Buzoba ya famille ya mama na bino na famille ya mama na bino na natanga. Ya o getse za na papa te. Mingana za noko na yi. Yo za noko, mais to le scope papa biologique no abota geti. Na ba papa na pesa mutu na mutu chance. Bouto beta no. Geta bela ta so belo ko la mo se geti kende classe. Ben si po azana bolingo wa classe. Sarah Tola TV. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Nakansi Boutu Kolanda, extrait, ou bien Moko, Yabandambu, Yabatableau, Ezali, na film ya maman Bellevue Kondi, na combo, ya réalité de ma famille, ba réalité, au bozo komona, ya maman, papa JR, maman Marie-Hélène, maman. Et Bakata, en tout cas, Ezali Makambo, Ezoko Salema na ba famille belé, je souhaite qu'au Fongolato Zouana no maman Sarah, ba question pe Ezali moi et belé tout autour, il y a ba situation tout autour aussi. Il y a des films, il y a des konabiso et où tu peux kobima par rapport au pays, il y a misala, il y a des komisusu. Nous allons aussi analyser, tout le rappeler, tout mega comparer, tout mega pe kozwa lokola ba exemple par rapport il y a ba makambo nyonso ezo koleka sur la place publique. Maman Sarah Tola déjà azana biso. Maman Sarah bonjour. Et go te sukisi. Oye e go ta e sukisi. What is the problem? Suka e go kasi nga e go Tadi te soki eza bongo te olobi boye otie boye ezala na temps. Papa, je ne suis pas disponible dans Nazobinate. Ozotala Davidote.
Ah, ils ont des danses à Davido. Je ne suis pas disponible. Eh bien, on a anglais. I'm unavailable. I never label. Mais na tout ni nga lokola na ebité, je ne suis pas disponible. I'm unavailable. Tout ça comme donc to yeli à Sarah pardon. Siko nzembo yozo yeba lingala egogo na beti mutegogwa. Ngana zo tia ka ndenge yozo tia. To beti boy. Bon, oza britel po anita di nazo chabo, o monga na chebo. Mais o chebo, o te ta eza lokola mutwaza ya nini. Tu vois, ouais, suka allez. Yango yo. Suka. Donc, eza lokola mutu azana kuvu. T'as dit internet c'est pas dit qui vient. Tu la banda. Non, mais je ne suis pas disponible non, mais Sarah, cette question aussi to zozonga wana. Mais cette question aussi et yela kinga mama Sarah. Et lorsque nazo longwandaku nazo ya je me suis dit internet qui m'a pena donc côté. Apparemment la personne qui amène la paix nakati ya internet ndeti ezalaka Sarato là et puis yo pendeti donc opelisaka ba moto na internet Sarah. Est-ce que ebi ke maramba niki batu ba ochango kate na pesa ngo sens na sala ga émission na pesa ngamu o mwana nge epela moto ngande na pelisaka ngape mobomi ponde na sana so na beka na chaba ngoka na koma joignable mais o moto epelaka sko ngani na bomi yango na bomi bango si ba palangani te c'est ba si ba telengani te ba panzani alambo na mtazongi na kwena ye ozo comprendre donc biso ya manzaka nyonso ezongi tadi biso pesa dossier makambo to pesa ngo vie neti boy et un grand dossier obi ki ngana to sali na analyse na otende fala longoli ke na to salite et lo ba mapete est bongo est-ce que live est ezongi bongo so eza bongo na anglais siko is bongo non is kapi is kapi bongos donc yana vite mais surtout bito sera ngoka analyse t'as dit live ke ezongi live ko kende kozonga soka to vandele yango sujet du vie et comme ka aller retour yo ozolakisa nini bona opinion eza yanga yaya munoko pe Sheni, yanga. Odimat pe. Yanga mokona ba mega nanga. Ndenge yo oloba keza bien, ndenga pe na oloba eza mabe, ça dépend que de moi. Très bien. Mais tellement que ko peser na notoriété za ato lobili kamala, ato lobili kamaba to kosoli ba. Nazo kanga TikTok, Facebook, YouTube, Instagram na koti partout. Nana kanda mi You're not joignable. I not is joignable. I not precious de Connie Mama because I living is miniature. You live you lembing ou you living? De Connie Mama. I'm living is miniature. Ah yes. Yesterday, I cutting his TikTok. I searching his miniature for me, for Papa Diego. Is not here. He's not here. I'm demanding. I manque de respect. Why? I living is the miniature. Why? Donc, balembi bakokisi ata une semaine te ya acharnement balembi. Donc non, mais c'est parce que déjà mot d'ordre et puis ça m'a quitté. Tout ça là qui émission awa pour dire bisonde alpha, bisonde omega. Finish. Hein? Et tout le monde quitte. Tout ça là qui émission A is finish. Donc voilà. Tout le monde est sorti. Oui. Sentir à souka bimi. Nyonso. I clôturer. Donc moi nyonso a démasqué à l'étozu to clôturer. I finish. Mission accomplie. Voilà. La vie continue. Donc, c'est-à-dire, deux fois, tu as dit que tu as fingo ko ki la ngopacité. Batu ebele ba finga batu par jalousie.
bato bele bafinga apeka bato baleki bango parce que yebisanga nde ka papa na biso faci be azana na ngwende na yewana est-ce que ko yo finga boursier jamais est-ce que ko yo finga commissionnaire jamais te commissionnaire ndo mona mna ko mo bando critiquer pe faci faci wana boye na boye o comprendre donc jamais mutambongo a critiquer pauvre a critiquer te pauvre ndazo ratana yo critiquer mutambongo kasi mambongo akisi donc à chaque fois so batu ba finga yo talaka grandeur na yo mituni toi combien de personnes basala analyse mais ba finga kanga c'est que makambo ça jalousie. Voilà maman Sarah, le tableau que nous venons tout à l'heure de suivre. Oui, que nous venons de suivre. Ba réponse na yebi. Ngam na peki sur la talinette mbala t'as dit. Oh ba mon blanc mbala. Oh mbala. Mbala langa. Siko et salinga jar pour mutumo gazwa azo critiquer mobola. Donc ça dit que ngana ngani particularité. Oui mais il faut sentir que non mbebo quoi. Fona fiba mbebo. Ngana lata oh mama ezala pona misu. Ngaba biloko na kokate na mona ngo kaka. Donc ozo tambola na eloko mo ekangio na elongi. No kokate do na tambola na ngo ka par rapport à Missou. Voilà. Touti Kolanawana, tu as suivi maman et Bakata et puis Ndekonaye Marie Hélène. Oh nazo ko sepela mikolo vraiment na mosala bazo ko sala nande ko na bango JR likambo ya ko welela ka kindeko o kendeko yaya na biso akipaka bana na yo bana nanga akipaka bango te na ba famille belé makambo yo et ça les makaya Sarah okoki koloba nini par rapport ya ba situation o omoni film o ya ba réalité ba famille eza munene lokwa kin makambo oui moni na kati to mona makamba sorti to yeba yango nga na kamwaka muto boti mwana yo mulingi ozwa charge wana opesa na ya na yo oboti mwana yo olingozwa charge wana opesa na mama leki oboti mwana yo olingozwa charge wana opesa na cousin cousine est-ce que yende muti faut assumer éducation ya mwana na yo ye muti faut assumer ba pension alimentaire bongo papa abotaki obana wana musala na nini et bongo soki papa azana makokite. Non, mais t'as dit, ce n'est pas obligatoire. Dans la netiboé, et Bakata zo soigne sa Marie-Hélène, soi-disant injustice, c'est tout ça là-bas. Yé basungara banana, banane batangaka, yé bana koto basungara te. Vous comprenez? Si que dans tout ça, Marie-Hélène a botate, yé pas botate bana bana, c'est que bana wana bana ba papa na bango. Si que ba papa na ba tata moi si ya bana wana. Boko pesa bango ba charge wana te foka no kwazwa yango mona na bakitu mususu bana kazi babenga bango bana kazi o mona papa morala mbongo ebele mais il s'occupe que de ses neveux phénomène wana na mona ngo un peu diabolique parce que au mona a préféré mbongo so ezana ndako afutela no mwana bana kazi ba minerval bana ne bazela ezaka dia quoi ba réalité ba famille na habite tina suka so itoki okuta pe kinchudi na kati la lire ouvre les choses la lire ouvre les choses là kinchudi ozanga parce que tomoni papa JR bana nemi sato enfant de papa JR il paraît que balinga ki classe T papa JR asala ki nyonso bana bakende classe et tout mais à la fin lokola bana babano linga classe T yango atika ki na ye asundoli bana na ye bongo andimi azwa asunga bana ya ndeko na ye parce que pona ye alobi ko sunga pe bana ya ndeko na ye eza lokola azoko sunga bana nyonso oyo ya libota. Est-ce que lelo soki bana balingi classe T bana baza mayele te na classe ezali aussi moko ya ba raison au papa akoki koluka moyen a orienter bana na ye te même atana ba métier mama Sarah. C'est-à-dire est-ce que dingo mba papa ba est-ce que papa ba eza lokwanga na ngina sunga mutu na famille na lukaka mutu alingi classe na futele minerval parce que eza base muta ko sote tadi ceux qui mutu aza licencié azana base de données na azana base de formation akufa pauvreté
loba esangana na bondoki mais azana mille chance pe réussir na vie parce que mutu na eza na fondement vous comprenez ole osombela bana bandako banini ko tika pe boye famille na suka ba yeba botoli bango ba créer ba kindoki mais so tikeli bana ta base éducation scolarité et daka ngana préférer ko soutenir mutu oyo alingia sala commerce na linga ko soutenir mutu alingia tanga eza ba fondement siko soki mutu azotanga te akwa bon bon on a opesa pesani voilà yo pesa une explication na opesa bon on a posomba pantalon ocha perruque posombela mwasi crédit pour ça na nini mon argent va aboutir à quoi en quoi et baksanini na vie na ezo baksanini non il faut l'argent baksa quelque chose très bien il faut baksa mayele baksa classe baksa savoir baksa ba formation soit il faut baksa le fond on se comprend na place wana même nga na aider ka bano baotanga très bien nous sommes le lundi aujourd'hui tozali attendre na problème moko tout le monde est famille Libota. Et comme il y a beau, il faut bien s'en longue. Te, oh, oui bon tu longue ya mawate. Ah, boni bon. Et longue ya basantu. Voilà. Mais Sarah, attends. Il y a une question donc, Yelinga Sarah. Cette question, Nakoki Kole Kisangote Mama Sarah. Aujourd'hui, participer dans un clip, figurer dans un clip, ça peut aussi apporter de l'impact. Ça peut aussi apporter impact sur la vie professionnelle. Il y a par exemple, moi je travaille chez Sarah, par exemple, tu as dit, je travaille chez Sarah, et tu as dit à qui figurer dans le clip Morobo, et qui influencer Moussala paye à Sarah, et tombe ou bien échanger forme, parce que tu as dit à qui figurer dans le clip Morobo et Libanda. Il n'y a pas d'impact, il y a un impact, sauf que ils ont un clip pour m'tabimi figurant, c'est tout, il n'y a pas d'impact parce que na ba clip pour mon abato sorti tout basala clip na batu ba yebana te basala clip oui et ça a un impact sauf que ils ont un bateau ba na posa visibilité hein et ça na moto aza star makasi neti Nadia Boari asala clip na Fali hein et ça rapport à booster Fali parce que Nadia zaida Nadia on comprend na booster clip mais na côté neti Fali fallait avoir sous na besoin de figurant pour booster fallait aller Fali vous comprenez wana comme un figurant yé mon quoi sengi sauf fallait sali clip bozwanga bochanga et fulanga en fait et comme ta référence mutu so po nga yebanga ayebanga ngam na sala film ya nani ngam na sala film Chéran Levé ngam na sala film tel et comme ta moi référence vous comprenez donc voilà mais ça ajoute rien, ça rajoute rien à la carrière à mon tour. Mais les filles qui participent souvent dans des clips, des fois, moi, l'interprétation, il y a malam pena, mais il y a certaines aussi, oh, bagardaka, dignité, na bango, yope ofani mingi, na milliers, y a ba musiciens, moko, ou bien mi balé, y a ba qualité, oh yo, et c'est ngakake, aujourd'hui, ba opter moutouana à participer ou à figurer dans clip et koki kozala de l'okonim. En fait, premièrement, là, nous concept et célébrité en Afrique, et ça synonyme à Kindumba. Pour na banabasi. Ah, ok. Concept ya ozala une femme célèbre. Pas ba africain, ils kozala ndumba. Surtout ndé ba congolais. Biso ba congolais, ba komisa ba célébrité nyonso ba ndumba. Donc, si oza fille célèbre, c'est koza ndumba ozo courir derrière ba jo. Comme une fille légère. Star pour mi bali balandara yo et tout, de yangwana qui célébrité na Congo précisément. Ceux qui osent monter théâtre, pas venir mon abata théâtre belé. Oui, mais pourquoi pe kombouane la tabiso? Parce que la majorité baluka célébrité pour attirer des hommes. Là aussi c'est vrai. Oui. Mais et comment sikoyo bachango pende comment confirmer que batu nyons tout baza ba fille célèbre ba ndumba ba fille légère
même bateau basara ba clip, ce sont de mannequins, c'est payant. Bafutela ngombongo ebele. Mais ce qu'on a na Congo basi bango mo bakenda osenga ba ya oleka na ba clip pour attirer plus de visibilité à Kindumba na bango échanger forme. Pour batu ba chaeka mibali batala il faut ça lango. Alors na mibali ya solo, mibala lelo, tellement ba yebi ke koza la fille ya visibilité, fille célèbre za kuti synonyme on la ndumba, ndomo na raso mo ba yesi mo ba ba fille ba sala clip, ba fille ba sala ba clip ba ndumba. Yango mona ba famille ebele balinga bana na bango ba sa ba clip te. Oui. Or, ko ça la clip, elle accepte aux andumba. Ko ça la clip, elle a synonyme pe aux andumba te. Ko ça la clip, elle a au salika clip. Au participer ka na clip. Au zika caché na yo. Au zika caché na yo za prompte. Mais si ko lelo ko ça la clip et comme synonyme ndumba, lelo ko ça la clip et comme synonyme makambo ebele. Donc lelo ko ça la clip et ko boy ça on a libalo mona mutu ba oloba moi si mon basala ba clip. Talaga tatouage pe comme synonyme kindumba. Donc Babylon mora mike ba congolais ba tiango na mituke mutu asali clip aza chel mutu donc et puis ba tiaka ngo bongo pourquoi parce que la majorité ya ba fille na biso Afrique basala ba clip te po ba futa ba mbongo basala ba clip pour na ba visibilité personnelle qui nous met mati niveau déjà que ça clip na fali monde entier tali. Vous comprenez? Très bien. Au cours comme la paix d'Adjou, on s'est présenté, on a na sala clip na fali, au katika parti voilà. On a figurante ya clip. Il y a clip donc et ça et comme kindumba professionnel. Donc quelque part batuba na raison, quelque part batupé ba na raison té. Mais la majorité bayaka kosala ba clip ce sont de filles légères. Misusu basala ngo par profession. So tali ba clip ebele fala sala na batali banda, ils a professionnel que ba futela bango mbongo. Ndakisa Jenny ye wana. Ils a travail. On se comprend. Donc pour nanga kosala clip net na biso na Congo wa eza kobebisa caché ndenge komelela parce que ba yebi que lukaka visibilité en dehors de ça eza lelo mususu ebakisela ote. La beauté aussi extérieure d'un homme ou une femme et kokipe kobenda kobando bendelo ba marché pour na ba publicité pour na ba clip ceux que vous allez disponible. Ouais. Parce que même ko ça ba clip eza ba critère hein. Oui. Eza ba critère. Bon, ça dépend de texte en Zembo. Texte, mususu, ils ont besoin à moi si mo extravaganté, ils ont besoin à moi si à pembete. Tam mususu, bah moi si mo à mwindo. T'as la film ya nana, lelona sosoli. T'as la moi si on a zara tout noir. Nasu qui n'est pas kata. Donc mususu ils ont dépendre na concept ya clip, ils ont dépendre na titre, écriture à clip, il y a Nzembo, donc ils ont dépendre de la marbre belé. Alors, ce que vous répondre à la critère wana nyonso, ba quoi intéressé au sala clip. Voilà. Sarah, on supporter na tous nos questions oyo. Sarah. Tout ça l'émission té. Té na mais non mai. Té tout ça l'émission tout mais la mai après nga retourne à question. Il y a notre sœur, en tout cas, excusez-moi. Comment belle attention. Ozomela. Oui, biti. Kobanga te. Banda balobala nga 4 lettres. Kana 4 couleurs. Comment belle attention. Zela Ozomela. Notre sœur, il y a une comédienne qui vient de participer dans film il y a un clip à Fali. En tout cas, excusez-moi son nom nayebi penate. Ponga ipe nayebi nanga ndekonanga na teso nayeba kiye na kinatanga kombo nae. Mais aujourd'hui, j'ai vu 2, 3, 4 émissions, les gens commencent à comparer Ndekonabiso à Mwasiwana avec Ursile Pechanga. Fali a négligé Ursile, à qui ça la voilà, à qui ça la clip na Ndekonabiso à Mwasi a joué à Karamingi et pas maman aussi là. Donc elle a dit que maman Ursile ne représente rien vis-à-vis il y a Ndekonaye Fali ou bien na bosenga odon et sengela qui maman Sarah Tola parce que nous savons tous que bia ngana lingi oponi nyokomi kopesa nga pasiali wa
anga na lelio côté na bosanaka ou rappeler nga pardon ya Sarah te côté na bosanaka. OK, allons-y. Atika kaka moni mutu sora inspiration ezoya ya nzembo bakata kete eza nzembo parmi ba nzembo na linga mingi na so na vai na yo kaka na mizo rasko na place mama bia so azoyo ka nzembo oyo basi ba musicien o mibali na bino ba yembela bino ba nzembo kitoko nde mibali bakenda bongo na mitu na mama Amazon soko oyo ka nzembo papa yemba yembela yo ka ndeni nde na linga nzembo wana. OK. Anga na lelio ye ngobia anga na leli sila madi ezala nini na baki rappeler Sarah okobomsanga mokolo mosusu nakomi na ba problème ebele Sarah rappeler problème nini rappeler Simba okay Simba Sarah problème nini I'm repeat close your weight I'm repeat again yes yeah anga na lelio ye ngobia Simba madilu ye tadi oza papier wana te ba papier lelo to kwate to ça la papier niniaki mutema pasi tadi bandela sous question. Est-ce que ezali synonyme aujourd'hui quand quelqu'un participe dans nini na clip moko boy ya frère na ye lokola ajuaka et pas par exemple maman aussi là ndenge connexion bomba mai na yo ya miso okolela masumu na yo na boyo simbanga na nzoto maboko mayo matondi makila ya motema nanga ozokisi ochubinga ndelikonga kende basukola yo maboko epai ya sango na obenite o mama Ongebe dena za susi na latika linette mais ma ami sezo tambola na otala ndeko na biso amwasi nenga tikala nazoka pasi meneti na minute emso 3 enfants déjà ezaka pasi kobungisa moto olingi yaka pasi tadi omoni kosala ba relation na bato loka bafali ewebi keza na combien de ceinture oyo faut brûler na beta poko mapembe na fali webi déjà là on soit ba peso ata numéro afali yango tadi zo numéro afali kasi ebenga epeti ayamba ndenge biso tozala na numéro na ye kasi benga epe komela ye a répondre donc ozomona ke bakale ya partout poko mata en contact na fali eza problème okokuta na pena ya edi badiata edi okomiso pa fali ndeni est-ce que fallait ondima po fo fallait ndima po ba mémoire ta ba présenter il poups nana petite sœur mo vraiment il poups nana petite sœur mo alinga ko mingi na nkana eza problème eza procédure ba kozo ka bongo te ba yeli ofali opese mbote facilement yebango lelo musicien mwasi nyonso mwasi ka ya likangu te mwasi nyonso o musicien considéra kalinga kia sa clip te ça veut dire mwasi nyonso a valeur asala clip te mwasi o musicien a considéra ka kolinga na mwasi ta mobali ta o considérer que o ser nanga asala clip te wow. Soki totali palmarès a pechanga na liste ba mibali balati sa pechango ebike muzika na te muzika na zate na liste ba bimisela biso wana ya malgré ya lokuta mais muzika na zalaka to raba politicien on comprend mais azali kango ta ya musicien moko ta zala pété mais babo akena ba grand leader papa chéri lolendo eza na muluba wana atika Irsil pechanga Black Light la concert
Papa, il y a des libanga. Moi, les libanga, pendant sentir que Missia au boire à mouton à yébité. Et banaka. Que fallait à vie nanga, na roya pe vie nanga, il pousse. Nana master nanga moko na aole la libanga penda aole la talaka na bisaki nga na za leki na zone di maté. Comme on est nani. Tadingalapa. Ça c'est Tadingalapa. Au moins que eleki. Yeah, na ba concert. Te wana ekomi relation personnelle. Wana ezatate ke mobali no mutapesi babuaka. Wana ekomi ke jibe na peshanga ba solo laka. Tadi omona ko awana na OK jazz te. Na elio na kilelo. Mais toka ta émission. Mais OK jazz et yoko sala nini? Vraiment Sarah oyo na yebite. Na yebite so viango, so viango to continue ka bwema. Soki mokolo mosusu kinsala obuki fleur et rosé. Atako motema na yango enuna. Kobwaka yango nanu te o. Tango mosusu se yango ya suka. Oye tikala na kati ya elanga. Kobebisa te simozongela ngai. Ongebe. Alléluia. Non, il faut pas pleurer. Hein. Il faut pas pleurer. T'as dit là qui passe. Est-ce que Sarah, il faut que ça la polémique aujourd'hui et comment comparaison local problème. Est-ce qu'il faut que ça la polémique. Eza OK jazz te. Aïe. Eza ki lelo. Ti lelo jibaza. Libanga pas fali au PC combien? Oyebi pri libanga pas fali. Et puis air nyonso. T'as dit. Pri libanga pas fali oyebi soza combien? Eza te ke o luki ba mise mo ba simanda koute fali. Abwaka. Oyebi le goût de ça. Siko mutu moi si moi nzala ne likango ata ya musicien mo tepo la majorité pe ya baso babimana ba musicien rapé mingi libanga parce que libanga et salara mutu et pezaka ouais tadi ngana na mutu aliali kelemba na poto mutaliboso batikala ko chate aliali kelemba mutaliboso mbongo nyonso tala aliali kelemba ba pesa mutaliboso ba pesa pour ani kombo na eka ke peza nakota kombo nete po ba mise ba boaka e trop ai soupa na nga ba période wana salenet ko sila na palo lapa ebi biso ba mabanga to tchara peseliti ouais onya daveke merci code na zui moi $500 ntoka lukuta to palo la na biso ka pona moi pesel ça rabia okumisa batu na mona ramta Sarah merci oyebi ke na ucholeli kelemba sali ke na zwata ndaku ya yango ko bakombo tolona mbongo pa ba musicien pambati da ba batalika ke nani o ba musicien ba bwaka wera bwaka nana kombo wana bato ba bien importance à libanga bazo bateti ba bimsa ba mbongo na bango tadi ba bien importance à libanga quelque part et ça la bango moi trafic mo Sarah to la o ba bwaka ye wana et ana moi influence et puis surtout biso ba congolais to un peu complexé moi estime boy sikoyo ozo imaginer que moi si Laura Pechanga azali kangwa musicien te mais ba grand musicien ba star ya solo ba boire raé bahembaka OK jazz te nazo bandela mais Sarah soit tiki question soit to lekena mais OK jazz mais OK jazz et c'est kufa kalat manda chan mon tatikala je suis manda chan tatikala présent yabana OK jazz présent manda bonjour oso yoka esa manda chant te c'est papa chéri moto pamba mutabuaka c'est Fally Ipupa l'homme de nini autozwa o asuka autozwa atika Gims na défaut ce n'est pas facile oyebi musicien po boa ko bien tadi soit ozali kangu nae wana na oyebso ya solo ngana ba musicien ba fonctionnaka même bande on a biso ba chroniqueur belé ba musicien ba boa bango ba leka na bango na tatami soit faux ali kangu nae po musicien boa ko talibanga ya mibale soit oza mwasi ya vie na emo apesa ke la rebelle vie a plaider bakomi ko boaka mais quand fille simple boyo bandozo mabanga tipa jibe yaya oyebi combien faut pesa jibe pour zo mabanga et puis kutu
Peshanga eza ya kilelo te po kilelo a jibe asa net kokita. Oye kala tongo. Na album nini? Album de succès. Ya esa kelengi babwa ki un album de succès pe mutangwa na succès. Ya lora kilelo a fali Yesile Peshanga. Tel que na formule 7 azana combien de mabanga? Ba 3 ou 4 hein? Sko nazo linga pena tune Peshanga. Tena ndenge penza ya mabete. Mabanga wana nyonso ka ya yo kaka. Est-ce que ebi combien de batu bakomi ba veuve likola libanga ti mobala kufi azwi libanga te. Toza na combien de blessés de guerre? Mobala kufi abwaki ngate, akufi ayembi ngate. Donc merci ba pesa na mbwa. Est-ce que so nazo yembo so comprendre kolela nanga? Ata yo so eza yo tadi o sepela ba salunde ngwana te. I know sepeling. You sepeling? Not. Non sepeling. Attends comme ma chérie mon frère, you sepeling? Jamais. Non sepeling. Hein? Ata peda o sepelate? Eza choc mobimba. Oso comprendre mona so na yembi na pangusima misunga mona yebi ba pota na ona mutema. Ozo yoka ndeko nanga mbali. Là tu as raison, tu as raison. Sikoyo Peshanga bakene ko comparer na mwana wana mwasi. Pratiquement c'est impossible. Peshanga za master ya fali. Ya petite sœur ya fali. Zela non. Azana master, to cheno na ki master. To cheno master ya fali. Andeo ya wozala master za leki ya fali. Baboyi balobi te leki te. Ba âge moko na ye. Master moi te na chele tous les deux pour na ye ba oya na triangle. Ya fali pe kaka. To chanyo so tete to chanyo so na ya. Peshanga za ya fali. Aza master fali, aza leki ya fali. L'ami du boss c'est qui? Boss. Oza pressé pour ani. Pour comment na ba courage mo ya ba Olga, oza ba courage. Sarah, pour na nini to banda émission du début jusqu'à la fin. Na bae. To bandi émission et bandeliti suka okoti na makamote. Na vraiment. Na lobi na non répondre te au boaki. Vraiment. Il faut me répondre ça na feeling. L'ami du boss, c'est qui? Répondre. On a besoin d'avoir problème. Au bout d'un gars. Naza atteint un problème na mutu. Betanga na loboko na ningana. Tout le monde est familier bota. Boni koninga na brutalité bon. Tchelonga ba innocent. Les bras au cœur. Les bras au cœur. Cœur nous a retenu. Je suis cœur des Arabes. Tchaboye dans l'action cassite. Simba boye. Les bras au cœur. Oh, c'est au Simbi libéré. Yoko tchaboye. Oza plat. Les bras au cœur boye. Bon. Vous comprenez? Donc l'ami du boss aza boss. Pour les lots soki mukondimo a kotia. Aye moko. Kiti ya moko. Biso to vandi. Biso tout au telema to pesa na batune kiti. To komisi ba mba mo ba boss. Ba boss do ba collaborateur de sentir na yenyo so fa fanda. Voilà. Master ya boss a moninga noté a boss. Et puis considération oh Peshanga e monde azana so ebisi fali na ngina sa clip fala olobane Peshanga ya niveau noté. Fala ogangele makasi. Au silika. Ya des personnes bon baninga tolo ba fali a bloquer bango soko mekia ba seli biso pardon. I know coming is place is here no coming. Donc fallait ko bloquer. Mais Peshanga na ba niveau na vraiment mizwa te yo o sa clip o lukani. Est-ce que yo ko sa tala basi o ba misia ba considérera tadi na ko sauter na ki moi sta mobilité même na ki relation à ko permettre à sa clip te. OK. So talibé basi ya mbongo basi o bazaka na respect. Misia boire raé momone na clip te ba ya kuna ba concerter. Mais ba boire raé ka kuna boire libanga mais concert au monete. Oka libanga Kayot Kabiko oka nanje mono so moné na concert. Jamais. Na pesi mbote. Wana femme entrepreneur. On se comprend. Mais aza mabanga na e ba yemba ka. On se comprend. Mais yebisanga ako lo taper un jour à sa clip.
bakange basinga na maboko bakangele la chambre kobimate niveau no eza niveau clip te nazwi exemple ana pa na nga moko ba période ya Fabrigas alinga sala clip ya roulage oui. Na ebisio nazaolinga roulage wana makasi surtout na répétition et puis na bina ngo bien siko jour banga basala clip à roulage landanga bien na insister nga mtu na insista na ebisi fa bongo abi na lingi na participer na clip batutu bazaki ona bandimi yekuta bina ngo bien Fabrice abimisa mbongo apesanga nasomba Perique mo ya ba Abuja po balataka nasomba yanga po ba danseuse déjà ya bango ezaki complet nasomba Perique apesinga na louer teni na solo na zo teni nga na osala ngona teni ba osala na nini ba roulage na kama ba sala concept wana te na kata concept za ibongo ba osala nini ba roulage o ba telema kawana na telema place nga tableau na nga ba ozuelela nga ka wana na zimbongo na kei lobi na ngona ye jour à clip vraiment to la yoko sa clip te Fabrice Dieu m'entend parler aboya na zakutu na ba photo na ngofona luka na tala na lata na Perique na loi nini na ba soda na moni station ML nini mo ya ba roulage za mpandi wana na solo la wana ba pesanga teni aboya to la yoko sa clip te na niveau na vraiment ser na ngavuma na niveau na zwelela ko sa clip te Dieu m'entend parler pe na salate mais ba sala clip wana tout ba sala nga na zala na suka clip tokenda na tundra na ye wana po partout bazo sala clip tozaki na grand frère na ye komone kimanga komone kiminga na pesi mbote tozala na ye ba pero dango bina fila osala ba pic koto vous comprendre tokenda na tant to sisi clip tokenda ovanda tozela tellement mbule za ko beta na école place po basala pe clip wana na école moko siko tozela bango na baro to banda ozela bango bina fila yo chela biso libaya makam na ye biso na za na clip wana ya roulage nyonso me baboya na sala pa ye moko Fabrigas aboya rapona ni bayebi concept mutoyo musicien respectaka oza ndeko oza la sœur oza la relation oza la likangu ne auti côté oza la clip oza la te parce que awa toza na ba agence ya ba mannequin ya ba clip penza te la plupart eza ba agence ba ndumba otengami agence penda que agence oyo batu bazalaka basala ba clip caché na bango bafuta bango autant en tout cas ezate ezalaka musicien ozo en charge la tisio moi 100 moi 200 petit mot dans mon propre moi voilà ba yebso déjà ya yo sa clip na fallait amuninga no ze atopeso mbongo ba la tiso ka bien ye mo okutu déjà ye mo okuta ade ana wi na epo sa clip na fallait oteka manzo ba cop vous comprenez donc na Congo ba filles à clip ce sont parmi des filles légères, des prostituées. Donc, péchang aza muninga ya mwana wana te péchang aza master ya Fali, aza ndekwa Fali, aza camarade ya Fali. Parce que au mona péchang akena bébé na ye, si nanda kwa Fali. Et ça jour anniversaire, je sais pas quelque chose comme ça. Ba vandi na veranda Fali ba osola mwana osakana. Hermope ake abeti mama nana get chop. Kay yo kupe kendete. Te yo pe kende. Mama nana. Kende. Bafana. Ayambope. Mama mokonzi. Te ayambope kasi. Yo pe kende. Et puis bakotonde kana lupango kaka. Kotape. Et puis est-ce que bango bayeba keso ki mama za na kinawa. Nanda kwa lupango wana même ata ba bureau misusu basuka na bana. Nambwa. Abanga kabike nana kecho paza. Mbwa oganga suke. Eh. Voilà, toi Mélana Noumaï. Et puis on se retrouve tout justement après. Merci. Okay. Saratola TV. Bonsoir, $200. Papa, au moni oh, babé en humiliation. Ils ont vraiment humiliation. Moni makambo. Elle a un gâté, baoluka. Elle a un gâté, baoluku. Moni bon oh,
baoluka nde yo donc bazoluka moyen nini ya kohumilie yo sikoyo tema bamoni epa na yo bakokoka kokota te ezosimba te donc bakomi koya ti epa na nga yango nayebi siko papa il faut kozala sage il faut kozala vraiment très sage pour na koéviter bahumiliation oyo eza vraiment humiliation donc naza na kombo kobenga ngo te eza humiliation oui humiliation mais bon nana peso lokoti nayebi te papa soki makambo oyo osala yango epa bana bato nde efe ezongela nga papa lupango ayebisi nga alingi abongisa vie na nga et pourtant nga kutu nakendaka na kaye na mbongo na biki papa nafuta mbongo mwa oyo esili mosu nafutaka avant mosu eya kodefa mbongo nga nde muna bimisaka mbongo nakomelaka ye so nazali na posa $200 donc esenge te mais apesi nga $200 oyo pour que ngai nazwa ndaku nasomba babiloko ya ndaku alinga alakisa ndenge alinga bongisa nga vie nake kozwa mai ndaku pembe na mai po mopepa ya fleuve ebetaka biso nga na ye donc otika mwasi na ndaku nga na ye tokomi mwasi na mobali papa eza nga te aoluka nga te amoni parce que yo za mwasi te akomo bangela mwasi na ye azomona ke yo ozosala mabe ye sikoyo fa zongisa po azongisa na mwana Saratola TV. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Nakanti wana bauti Olanda Bokila Lokondo. Ezali film ya Maman Dinana. Et ça déjà disponible na DD Télévision. Allez vous abonner, allez prendre ba conseil Nabino. En tout cas, les Bangala Nyon sont se retrouver aujourd'hui. Même na Kwen Moko na Bandundu, na Bakongo, na Kasai kuna, na Munijitu, na Kanyamaka Sese kuna. Donc c'est-à-dire bakwe nyonso ya mboka donc c'est-à-dire lelo soki bazaji kotala nini oyo ya Maman Dinana Bokila Lokondo tout le monde se retrouve bazo comprendre quelque chose. Maman Sarah, un mot par rapport ya vidéo ya Maman Dinana ou tu kotala yango Masasi aza psychopathe. Toi, normal. Apparemment, comme on dirait Bimana Dinana. Et puis, on a une clarté. Non, on a bango clarté. On dirait Bimaka. Yo mwana na o so pesaka e bambongo futanda kuna peke mbonga sa provision. Siko Masasi. Osali pe ni vraiment clarté. Libumu ba check bodo to pibe ki banfu. Balobaka mwana bodo. Bodo. Over. Siko Masasi aza na likango te. Et puis nazo mona est vraiment clarté. Au moni même attend na premier épisode. Place oyo bafanda na ndako na Maman Dinana. Et puis avec la position aussi de Maman Dinana na papa un peu sexy, tu vois un peu. Et puis maloba mondous. Na ebité. Oh papa sikoyo ngai. Na Kishasa kuna ezalaki boete na mbanda ke komi sikoyo yango yo pe Masasi ozoke mbanda ka bipai wapi basi batondi. O matapunda teo. Et puis pourquoi komemaka ka mwana? Yango na tana obe matapunda teo kite. Bisika basi bazali yo ideni no kende et puis Dinana mutalambela ka sa la Kenya. Nyonso. Mama top kutaka mo ki na tableau mo ka lobi mais papa yango ka mwana no muta opesa ke bambonga ndako. Siko finalement o akana mwasi te. Mais makambo bozo salama etadi ezo salema na ba parents ebele na ba famille ebele papa vandaka na mwana mwasi na sens et puis mwana wana azali enfant chéri ya papa même bande économie misusu ba koma po bazwa mbongo de papa ils doivent passer par bafongola miso leur sœur bafongola miso faut faire très attention basi loka banana babiloka ndengwane koleka te tadi maman nana ke chop ba fana nana so azana ndako mama na yoka sango ke soki mère azan omoni mbwa te na oyebiso tumbwa wu au salate ayebike na wu mbwa au salate ayebike na nanza tout le monde là-bas sikoti okotaka nana kotisio ayambio ovandi na mobile na ye bozo solola c'est que bwana ba relation makasi na mwasi na mobali envers pechanga na considération oh koko sentinelle ya atali wana siko ba epa nana oui mama na uti kuna na porte na moni mwasi moko na génération ba papa madilu
ba période ba OK jazz siko elo otikali kidibani nazo biso nenge sentinelle azo bisa nana te wana na sentinelle ngate nazo lo ba boye ngate na opeso exemple sentinelle azo kene memela nana message na community sentinelle tout ça que ngana e beta porte beta oui bonjour maman oh bonizana charisme na fongoli de la porte oh badela oh oza ba maweli saka loka Olga donc mututi maman Olga c'est émission pardon comment mutu moza pressé na bia yoke na ndaka batu koko alifungo ba fongoli oh tout ça lango bien ti nani yango kuna ko beta porte makasi bwena na ketchup azali ayo silika pam mbote mbote maman ochevo ba mibali ozaka lesbienne mbote tantine esi mate bamaso basala ndeni bamaso bana musale ebele mo mona se Maman chérie, mon frère. Non, mais c'est un travail difficile. C'est ça. Bango ba kuma te tadi bango ba mesana na maboko e koma penza non, okukate ba koma na toke na nsara toke. Au côté esprit. Na côté esprit. Ba dela betako. Nani azo beta porte makasi bongo na ketchup alinga boete. Ah, eza nani? Oui. Maman eza ngai. Sikoyo ngana tokosa mbote maman mbote ozo luka nani na eluka mama papa Fali mais yo nazo mona on dirait na génération ya OK jazz ba période ba papa Madilu yo te ngate nga nazaki lelo to mona teke nazaki lelo mais siko posono eza ko na 4 couleurs on dit oh là là na collagène te ya na yekoluka ka papa Fali te bon forme elongio na ebite po yemoko papa Fali nana ketchup yemoko azafi a chokote yemoko aza naturel bon na ke koyebisa esoka ndimi nazoya siko mais papa zela awa boni wape na ta bien te likolo mne na se mukelo ka soso boni koloba lobebele zela ba yebisa nanati oh boni boy apressé koloba bon taille na bien te maman na yekoluka yo te sa clip na forme na makolonine na yekoluka te na yekoluka papa Fali eza facile non kasi yo luka yaza marié yo sko yebsanga oza oka OK jazz yebsanga sko boye o lukele clip ya suka wana te ozoke musika pona nini suka wana zela kene tuna nazoya ah mama nana bana misala ka boye namoni mwasi moko kuna aza on dirait na génération ba papa Madilu ba période ya OK jazz siko namoni epe azoloba nga ayekoluka patron na ebite azoluka patron pona clip na tali pe taille aza lokwa soso likolo munene nazo comprendre est-ce que pe bo engagera bato ba clip taille équiparate ye namoni aza mwa bombe na se makolo lokwa soso moi masque de vieillesse hein moni baso bala kala na ba collagène on dit ache collagène nazo comprendre masusa 4 couleurs est-ce que bobeng sai moi si mo ndengwana po ya koluka patron ça la clip chasuko mongongo ya mama nana nazo sko nana tena saka Fali sko azaki te obenga sko Fali Pupa, il faut yebisa batu na o. Nango aza na porte wana loba yo luka o. Aza nani? Pupa, aza nani? Na lingi ba pour amita avant maye landa ekuna yebisa ya mi bimelela mi kendele déjà. Je pense que na lobo yo kinga. Mama Soso kima. Nana za koya kima. Wana cheka ya la baille. Ya la popo. Donc il a qui si Poko m'a pas fallu ba barrière eza. Poko maman sta fallu.
fallait un principe à tel point ouais, que fallait il est parmi le musicien le mieux entouré. Soromoni mutu asola nana fali boye ti kokoma na ba parler c'est cap na relation azana bonne relation na yé na mwasi na ye po okoza no pe na relation na fali mais est-ce que nana ondima ba problème supangwana po nana alinga mingi ba bois noir. Voilà, mesdames et messieurs, voilà, mesdames et messieurs, Boende to komina suka na émission na biso, to créer ba polémique na place aux polémiques eza TTT parce que vous risquerez d'être choqué na ba makambo yo bokozala na maîtrise na ngote o bokoka ko maîtriser ngote. Il faut faire très attention. Le respect est mutuel. Aujourd'hui, c'est vous qui commencez à piquer Maman Ursule Péchanga. Elle est goya. Et comment téléphone et les mains à gauche, téléphone et les mains à droite. Tout respecter ba maman oh, ils ont quelque chose de bien. Lobe ko le kalelo.